Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Jeske mo Belgique ngabekile mukwabo wa mudilunga ya Brigitte ngalula mu New York ngibekile musanga na wako achaba mulombo uti wako dikukunda nikwivila kulelo wako mwene tulanda lufetu itaba ngwako tenda kampe momunya. Salut Kinshasa, salut République démocratique du Congo. Voilà, c'est l'ère des magazines libres. Opinion, voilà, présenté par votre humble serviteur Yves Luamba Lelo. Ne soyez pas étonnés, ceux qui vont sur Lelo, d'être devant vos postes téléviseurs avec une blouse noire, voilà. Et Zali, par rapport à la confiance au peuple, Zali au Salanabiso à travers ces magazines. Voilà, c'est parmi les seuls, pour ne pas dire qu'elle est unique, voilà. Mais quand même, Zali au Salanabiso. Moussala ya ko informer population, voilà qu'on peut savoir information où ils ont livré et yango on a toujours dali confiance au dali ko peut sanabiso de yango yo à chaque fois tous a toujours censé dans la liboso ya ba télévision na bino. Pas message dali koko ta ebelé, on nous demande la confirmation de l'arrestation de Daniel Massaro, l'homme le plus recherché par la justice congolaise. Voilà, je vous dis, ezali une information vraie. Daniel Massaro est arrêté. Bakangi na kenge kuna na Grand Bandundu. Ici au bakangi mon amboka Daniel Massaro. Je crois que vous avez déjà bilili vous allez au monde ba photo ndenge dali ko lega. Donc wana dali image vraie oyo ya arrestation. Je vous confirme. Oyo bakangi mokolo ya lelo na niveau ya kenge kuna. Voilà. Tobalaye yango mamuke et puis encore information to kopesa Sabino ya évêque Pascal Mukuna tina ngonga otozolo bazali sumap ada ozare na niveau ya Seperka na prison ya Makala azali kuna et puis évêque ada ko exiger fixation ya dossier na niveau ya tribunal parce qu'il y a do sabiso que azali na ba dossier kili entre temps to monaki sous deuxième grief. Il y a famille à Joseph Kabila Kabange, famille à Musée Kabila où bagendaki ko déposer plainte na bango pour na koloba par rapport il y a mort il y a Musée Laurent Désiré Kabila par rapport il y a badir il y a évêque Pascal Mukuna na programme moko elegaki na ba télévision voilà pour signaler que toyebe mutu oyo a Boma Musée Kabila et adako vaquer librement na ba occupation na alors par rapport il y a badir na rien ko funda to ko mona sous ba image il y a l'un des fils, voilà, il n'y a pas eu na TV pour démentir réseau de famille qui est devant écran, voilà, pour nous reporter plainte contre Mukuna. Alors là, on ne va pas faire trop de commentaires parce que Awa, les ali magazine libre opinion, tu peux faire acte de naissance, tu peux faire jugement supplétif, biso Awa, et ali information vraie, des téléspectateurs, il faut balanda biso. Entre-temps, nous profitons pour vous signaler que Marambo y a coronavirus. Nous avons déjà 370 cas dans la République démocratique du Congo, 1289 cas dans la ville province. Il y a Kinshasa, ceux qui sont dans la province Moussoussou, na Okatanga, dans la Dika, na Nord Kivu 8 cas, na Sud Kivu 2 cas, na Ituri 2 cas, et puis na Kwilu, na Kamoko. Voilà. Et puis, je vous signale que tu perds déjà 60 personnes na mambo ya coronavirus et nazali déjà pena invité nango na pesi mbote na yo maître. Oui, mbote ndeko Yves et puis mbote na ba. Merci d'abord nous respecter ba geste barrière tout monde yo avec masque na yo. Voilà, longola et puis to pesa 1 minute de silence na bandeko nyoso batiki biso pona maladie oyo to na pandémie ebenga bina kombo ya coronavirus. 1 minute de silence.
Très bien, on est dans la mémoire, il y a bande nyonso batiki biso na bokono ya coronavirus. Voilà, atako nzala pe komi kolega trop na place ya maladie, mais toko senga la chef de l'État, merci beaucoup de tout le monde qui oyambaki docteur Jérôme Mouyang, tout ce pela yemingi et puis na 12 experts chinois où ba toujours pour na lutter na makambo ya coronavirus. Voilà souci à peuple congolais d'aliba vaquer librement na misala na bango pour que nzala pe komi koleka passe yango pe komi koleka presque que nzala et ya boma biso na place ya coronavirus. Lelo masolo ezali ebele awa na magazine oyo Libre Opinion. Toyambi nani? Toyambi maître Doli Muntululu. Ou adali moto ya mibe comme des droits professionnels des droits ou adali maître avocat ne balobara apporte-moi les faits, je te dirai la loi. Moi na mboka message d'abord na ba téléspectateur tango ba kolanda yo na ba télévision lelo yé to présenter le rôle nani liboso ya ba téléspectateur. Merci beaucoup, merci mingi na initiateur d'abord ya magazine na Oyo et puis merci aussi et pas ya promoteur ya chaîne Oyo. Nazali maître Douli Muntululu, Nazali leader d'opinion, Nazali mon enseignant, donc Natangi Sarape na makambo droit. Très bien. Nazali voilà Nazanga et puis Nazali aussi nakati association, nakati association moko Nazali secrétaire national, il y a jeunesse responsable où ils allaient stricter, ils allaient encadrer les jeunes. Donc je suis un encadreur de jeunes. Voilà, lelo toyambi lokola nani na plateau. Masolo ni robeta la biso lelo. Bon, il dépend de la question que vous avez. Très bien. Question là, vous répondre en tant que nani, et vous allez assurer que dépend de bino nega yeso lobaki, batu balobi na zabu, bongo bino bolobi na zanani. Beaucoup découvrir dans mon cas bino bongo. Na question surtout oyo, yo ko bien ko poser là. Tobengi yo pona nini na plateau? Opinion publique, population ba rolanda biso. Baza na besoin ba l'éclairer. Plateau kaka oyo leki o esika toyambi yo, toyambaka moninga na omoko pa dali maître avocat wazaki na collectif ya ba avocat ya Eliane Bafeno Kitoko dayamba bango a toujours makambo etali dossier Moïse Mbiye na mademoiselle Eliane Bafeno Kitoko aleka wa loba et tout tokendaki na point de presse ba benga yibiso to participa ki pour na ba meka un peu ko éclairer biso par rapport ya dossier ngo kaka bato bazela ka me baye bakate suite fin makambango to ye bakate suke suka nini au moins la demoiselle a éclairé biso et après to yo ka bakangi maître Doli Mwanza yo dali maître Doli Muntululu donc les le to yo lo bapeke ozali moko ya collectif ya ba avocat ya Eliane a on a plateau na biso poto meka ko bitamaso. Oui, je confirme que Nazali moko parmi nakati ya ba collectif oyo ya sika oyo mademoiselle Eliane Kitoko a ebi ko constitué et puis ko consulter. Donc là je confirme en tout cas vous en a torté, vous en a raison, vous en a kati ya collectif oyo wana oyo salami mikolo oyo. Très bien. Voilà. Les loyo devant les téléspectateurs, on y se bat au landa yo namikili ya poto partout dans le monde entier. Maître, est-ce que vous confirmez biso que vous avez vraiment beau solo à la plateau na biso? Bon, c'est un peu réservé, na kozala beaucoup plus réservé à partir du moment où dossier bisi ke izali yo yebi. Très bien. Dossier za na niveau à parquet. Or, na niveau ya parquet, to bengaka ngo procédure inquisitoire, c'est-à-dire procédure où esengaka parquet azali koluka ko réunir ba preuve. Parquet azali ko sala ba enquête na par rapport nango parquet ko sala ba devoir ou ako pese pa ba expert ako pese pa ba médecin ako pese pa ba inspecteur judiciaire na matine te ba ko éclairer ye na dossier oyo ezali parce que ezali parquet ndazali to benga ka ye mettre action publique alors na kozala mettre action publique azana obligation ako réunir ba élément ici je voudrais vous dire que le parquet instruit à charge et à décharge donc azali ko sala ba enquête na ye et balobi qui est à niveau wana instruction za secrète alors tant instruction za secrète je crois peut-être que vous la raison vous soutien to bana ko lobaka makambo parquet fala loba au moins on na poto bato fa na poto ba yebi quand il y a une affaire soit c'est le parquet qui communique à partir de porte-parole soit c'est le procureur lui-même qui communique mais les parties na niveau oyo nous sommes obligés à kotala ka ndenge parquet zo landaka likambo yango mon biso ba avocat na niveau ya niveau wana to kindaka ko assister passivement à nos clients tout ça activité
donc toujours assister ye ndenge azo répondre tozoyoka si mandé ceux qui parquet a fixé dossier na niveau de tribunal wana tokoma sikoyo vrai bato achai vrai bato makelele. Très bien. Mais sikoyo en tout cas je crois peut-être faut tous en Mais réserve. on éclairer biso na makambo au sengaka il faut le bas. Ouais, ici il y a une question qui est en rapport peut-être à dossier dans mon question qui y a Lukuta. Je serai obligé de recadrer, mais je ne serai pas obligé à côté en fond il y a dossier à partir du moment où dossier où ils ont dans beaucoup ya. Maître Biso rapidement les lois ndenge justice na biso ya mboka na biso ekotambola yo dali pe moto ya mibeko oko yamba ngo ndenge nini état de droit na biso yo ba arrestation kili oko yo to dans dossier avec Pascal Mukuna na minute da ko se retrouver na prison attendant ko senga pe dossier et ça l'a fixé dans le mangu na tribunal bato kili to moni ba même bato bataki ba intouchable mais les lois to da retrouver bango na ba prison ya makala lelo yo état de droit o yambi yango ndenge nini Na lingena epsa batuki état de droit to monango lokola résultat ya effort à mutu moko te. Très bien. Mais état de droit ezali résultat n'est-ce pas il y a préoccupation oyo constituant azalaki na yango. Souci oyo constituant azalaki nango ya kolobake to lingi to sala liboke lisanga. Parce que bato baye baraté constitution na biso ya 2006 ezali constitution to benga yango constitution à consensus. C'est-à-dire ezalaki to akutani biso nyonso na niveau ya Sun City to yokani na ba force vive nyonso na ba parti politique ezali ba belligérant kala o bazako bundaka kala to fani bisika moko to yokani to se convenir. Mais na kati exposé des motifs vous pouvez remarquer qu'il y a eu des préoccupations oyo constituant lingi ko dégager entre autres yali ko assurer harmonie na ba institution ko éviter ba conflit kozala na une bonne gouvernance et en plus kozala na une bonne gouvernance na robaki et puis balobi qu'il faut lutte contre l'impunité et puis babito instaurer état de droit et puis balobi que to kene na niveau to bengi n'est-ce pas alternance pacifique. Voilà les préoccupations oyo constituant zalaki nango oyo atikelaki biso na katia esprit ya constitution. Alors lelo premier ya ligne tant bozo zo état de droit parce que bakangi ennemi nanga état de droit ça tant que vous avez état de droit, vous avez état de droit exact parce que bakangi papa na biso état de droit exact en ce moment vous avez justice. Donc to aider justice to tika justice la musa nango lolenge koki. Comme ça biso nous tous na se ya mibeko. L'état de droit c'est un état d'esprit dans lequel ou soit un système politique dans lequel l'état azana se ya mibeko. Et puis azana se ya mibeko na ya norme oyo yemoko ache. Et puis mibeko wana ezali opposable à tout le monde. Voilà l'état de droit. Alors ce qui est état de droit ekokoma ke ono awa oyo botika ye awa botika nanu dossier opembeni e fanda nanu parce que omoni après to landlande dossier wana rapidement parce que omoni a touti boy wana za malamu te. Tout ça l'état de droit na auto bengi une justice distributive. Et cette justice qui élève la nation, ce n'est pas n'importe quelle justice. C'est la justice juste et une justice bien administrée. Il y a une sala qui mboka tomboma. Mais justice a tendance et ko tombola jamais mboka. Justice a tendance et ko tombola jamais mboka to lingi une justice distributive. Nege bo yoga maître Agoloba, voilà maître Nani, maître Douli Muntululu. TV za radio T, Mikolo TV comme lengi toko sepela mingi poete. Peuple congolais bazaika kama soleil awe kana JB vita imadana renaissance. Mais Mikolo peuple comme vigilant ya bosakana te. Oko yoka kaka webite makambo ko tambola boy. De ce makambo ko mi boy. Oko yoka na bakwe batu bako telema, c'est ça. To sepeli mingi parce que fait taboulé ya lobaki ke et sengeli na ba jeune ba bikoti sa ba jeune ba comprendre pe ba yeba la politique. Voilà que ça la biso lengi. TV radio te mettre rapidement ba oti ko confirmer biso arrestation il y a Daniel Massaro Oyo adalagi l'homme le plus recherché et enfin retrouvé par la justice na niveau ya Kenge. Oyambi confirmation wana nini. Bon évidemment dossier Oyo on a voulu se permettre na loba parce qu'ils ont actualité. Très bien. Et ça n'a pas pu fondre puisque ba benga ki nda ki nana akete. Moi je me pose une question. Akima Ipwani. Ça c'est une question que je me pose moi-même. Pourquoi est-ce qu'Akimaki Omoni ponanga na omona ki Akimaki premièrement parce que a exposé qui monta moko o ya koza nango te même pendant 50 ans. Donc soka sali soka sali même pendant 50 ans. Montant o ya exposé qui a koza nango te. Peut-être il y a un Akimaki. Et deuxième ko kima raison ko kima ponanga na biteke yango mais ponanga ils ont dépend nanga peut-être nako se tromper pe na 99%. Ponangai azali ko kima parce que tango bakanga ki oncle na ye il a fait des déclarations où ils allaient intéresser tout le monde. Il a dit que to ko éventrer boa, il a dit que
eko yebana il a dit que eko panzana so ibokangi. Or biso tout olingi to yeba nini lekaki. Très bien. Na justice na biso lobi tout à l'heure peuple akomi kolanda mingi makambo mboka na ye. Eza elengi. Eza elengi pourquoi parce que no komi na niveau to benga kango opiniocratie. Opiniocratie ezali nini? Ezali système politique où ezali ko pesa opinion ya peuple valeur. Et puis ba décider bazali ko tenir compte ya opinion wana. C'est-à-dire ceux qui décident que libanda opinion bimi libanda masala. Lelo tout le monde a inga ba nini ezoleka. Donc boka moté mutalinga yeba mbongo wane ke wapi. Ngapi na susi na yeba mbongo wane ke wapi. Non seulement na yeba mbongo ke wapi, mais mbongo wane kozonga ndeni. Susi na makasi yangwana. Donc voilà pourquoi c'est na lobi que pour moi n'ayant Massaro kokipaka poste moko directité par rapport ya deal basala ki wana. J'estime qu'il y a quelque chose qui m'a été. Ce qui a présenté comme bon on a eu wanate. Akofana na yepe parce que il n'est pas le seul à avoir bénéficié na sens wana bon wana. Akofana na ye. Mais comme balobara toujours père na biso zo ba défunt père nanga, nyoka o efanda na libulu e umela koleka nyoka kota na mboka. Donc yo ne to sala émission bo. So to biga nyoka za kuna to kati émission, ateza en direct osani. Toko kata na émission to yebo manyoka wana. Donc pour moi Massaro abimaki na mboka. Ba moni ya ba oluka yi. Donc so afala ina ye tranquille. Et on a un problème. Maintenant, parlons maintenant ya mbongo wana. Nous voulons savoir le rôle Nini Massaro a joué par rapport à détournement wana. Très bien. Batoualobi que non, c'est lui qui aurait coaché en contact Jamal na ndeko Kamere, c'est ça non? Voilà. Maintenant, toute une question. Jamal, pour avoir marché wana zaki liboso na contact na nani? Liboso na contact na régime etoleka. Et nous avons été réconfortés tant Toyoki vieux na lingare pe mingi vieux nanga ba promotion na Congo ba lingara mutu par rapport so ça boza parti politique moko mais nga vieux na lingake mingi bitakuira vieux nanga na lingake trop vieux a confirmé que oui to signé qui na Jamal. Mais si je voudrais relever une chose, pour avoir signé avec Jamal na ko tenaka compte il y a loi relative il y a marché public il y a une violation de la loi. Violation de la loi s'est manifestée. Pourquoi? Parce que loi où il y a marché public, ils ont ça, ils ont interdit. Voilà. Marché avec marché agré. Et ils ont fait autorisation à marché agré kaka ceux qui ont fait ça on a nationaux. Très bien. Or Jamal a dit lingala, a français. Donc lingala moins. Avant nèg a français. Très bien. Donc c'est que ça prouve qu'il n'est pas congolais. Parce que pour être congolais, ben écoutez, pour être étranger pour la nationalité congolaise, il faut avoir na connaissance à langue moko mais Jamal a dit français a yebité lingala tout moins. Donc pour na tout simplement na dossier oyoke il y a eu violation au départ il y a loi na régime oitolika par la signature il y a contrat wana en violation il y a loi relative à marché public. Très bien. Tant on biso to zui gouvernement sika cela voulait dire tout simplement que gouvernement auto zwa ki to la na espoir que ko parfaire makambo mabeli ka ki na tangwa régime akabila. Très bien. Mais nzoka yango pe koti na kati. Non seulement koti na kati et amplifier yango. Alors pour moi maintenant je pose la question, quel était le rôle ya Massaro par rapport à détournement? Kocha mutu na mutu contact et ça cause une responsabilité ba acte beaucoup posé parce que l'infraction est individuelle. Voilà. Très bien maître. Masolo de Belé, Daniel Massaro déjà retrouvé. TV sa radio te, audience ngo pe les gars à la télévision. Tout le monde a makambo ndenge kosuka. Arrestation avec Pascal Mukuna Nangongo Togoloba a se retrouvé na prison centrale ya Makala. Na évité ko senga pe na lombango audience dans la fixer na niveau tribunal. Oyambi arrestation na ndenge nini mwana mboka maître Doli Lulu Doli Muntu Lulu o été masolo ze belé dotala biso awa na ko signaler ba téléspectateur que muto to yambi boko mona kombo na ye dali maître Doli Muntu Lulu yende azali parmi collectif ya avocat ya Eliane dossier si la gâté TV na radio te question na nous na dossier avec Pascal Mukuna après to chité siko to vandisa basolo ndé na lobaki au départ que ba dossier o eza déjà na niveau tribunal ba parquet eza ba dossier o eza na difficulté to ba ko pesa ba vie na biso parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons à parquet mais toutefois en tant que scientifique on peut commencer à fongola page moko pour permettre à ce que audience mususu ezali constitué na ba étudiant na biso bazali na droit na première deuxième troisième première licence deuxième licence ba yeba parce que pour nous considérons que tout ce qui se passe dans la pratique ezali nécessaire pour un scientifique net azo ko apprendre parce que ça va toujours raison ya stage académique ezali concilier la théorie à la pratique
siko pratique yango non siko biso to lobate pour pratique yango. C'est ainsi un doctrinaire a lobby que non, on peut commencer à donner des avis scientifiques par rapport à un dossier monsieur à niveau ya tribunal sans qu'on influencer le tribunal parce que au peine tribunal azakuna to na parka zo pas scientifique ayebi valeur ezanini par rapport na yango ngana ko mingi na kati ya dossier te mais na ko mingi po ani muto azaka mise na mapé bato ko que non ayega lelo baniatika lelo ça dépend plus ya dossier très bien et dépendra na dossier parce que si on se retrouve dans code pénal code de procédure pénale dans l'article 28 alinéa 2 et le si toutes les conditions sont réunies le parquet peut mettre en arrêt provisoire l'inculpé et aussi ce qui va preuve ou soit ba indice ya culpabilité zali établi parquet a paix pouvoir à parquet wani za ko appartenir na parquet à côté dans ba condition nini a ko mapé ou soit a ko tika mutazo nga po yako zonga après wani za pouvoir à parquet très bien maintenant par rapport ya kolobake moto wana azali quand même crédible wana biso to lobi yango hein biso to libanda to lobi ki moto aza crédible très bien article 27 lobi boy moto oyo adresse na yeza konité moto oyo identité n'est douteuse moto wana ata kwa sali infraction il y a moins de 6 mois il y a plus de 7 jours moto wana bakotika été parce que akoki ko se soustraire akima parquet akoki lisusu kozwa ko chai mais eloko zali atoko transporter te tozo ba condition ya article 27 to transplanter en article 28 koloba ke non ba ko pesa kingandi liberté parce que ça na fuite ineza craindre te balobi infraction à plus de 6 mois au tikali nano so ba indice ezali établi au tikali quel que soit ndako na bino kangama na parquet au tikala nano très bien voilà donc c'était yango peut-être sabino que peut-être et ko s'appliquer mususu ndengo na pona ka ya mukuna wana ngana yebité pour dossier na yebi yango te très bien état de droit makambo état de droit boluga kyoyo na biso bata munoro ya kolobaka na télévision attention na ba diffamation état de droit mikolo ekomi oyo ba soko do loba mabe pona moto attention moto wana pasa na ba droit na ye état de droit ezaka pona bino te ono état de droit eza pona moto nyonso merci mingi na procureur général ya parquet ya kalamu to sepeli mingi parce que to kriaki o awatangu concerne na biso moko azalaki violé na kombo ya Evelyne Likunda voilà ou azalaki violé par monsieur artiste et comédien Fâché Kalombo to kriaki o awa et puis to sepeli mingi na procureur général na mosala o ya salaki vraiment na magistrat voilà et puis to da ko signaler bino kende ko Fâché Kalombo azalaki arrêté voilà malgré procédure et Keyu et Salami wana mais nous on a aimé c'est que la justice n'enga salaki musala na ye d'abord bakanga kié alalaki na kati ya parquet pendant autant de jours et enfin ba négocier parce que moi c'est ngo balobaki ya violaki azape na semi bon tolito sala commentaire te na o etali procédure judiciaire mais oh importé zali biso to dénonçaki et bakangi moto très bien maître alobaki eloko moko awa lycée moko olobi nyoka oyo abata makana na lidusu oyo afandaka mingi na lidusu voilà awumelaka koleka oyo akotaka na zamba oyo akotaka na mboka nyoka oyo abata makato afandaka na lidusu awumelaka mingi koleka nyoka oyo akotaka na zamba akotaka na mboka oyo akotaka na mboka très bien nyoka oyo akota na lidusu dossier Eliana pasteur Moïse Mbi to éviter peuple congolais ba kotala biso ataka to beti li solo place balaki bagangi molobeli ya peuple yo to manate opo ya koloba awa tozali on a si beaucoup mona robe noire on a lati robe noire on a lati ata bona ba église catholique orthodoxe beaucoup mona bango na nsambala ya noire mais ngai o ezali cadeau ya peuple na ko remercier bino pour être beau pessimiste on a ça la juge ya peuple mais muta ko condamner ezali bino population opinion publique au boko landa biso nyoka oyo abata magana libusu aumelaka mingi koleka nyoka oyo akotaka na zamba maître Douli Muntu alingi alobela biso nini a dossier Eliana pasteur Moïse Mbi bato ba ko kangama so kangama na représenter mutu moko as un journaliste il est aussi recherché toujours par rapport à ces dossiers. Il y a Moïse Mbi
na Eliane alukami balukaka po bakanga ye eza na bato misusu ku bazali arrêté na ngonga oyo tokoloba na yo maître Doli Mwanza oyo toyambaka na plateau awa kaka esika oyo ozali na ngonga oyo azali ozari aza ko se retrouver na prison ya Makala yambo ete tobanda nanu yebisa biso nanu situation ya maître Doli Mwanza kolanda biso situation na ye na ngonga oyo eza ndenge nini topesa maloba. Oui, merci beaucoup pour la question tuninga. Très bien. Na tika toujours scientifique, na tika toujours na ba position moko permettre nga na za mingi na ba na ko tuta maka tepe na tuta batu musu ba kopete. Ça aurait été vraiment bien ceux qui maître Doli azala qui na problème na un non avocat. Mais moi j'estime que maître Doli soit un problème na avocat. Ba avocat to yebi ndenge makambo esukela biso. Un avocat bangaka mingi bo no funda ye pa ya autorité ordinale na ye. Très bien. Ki ko no funda ye pa ya parquet, to no funda ye bisika mususu. Soko fundi avocat et pas ya autorité ordinale na ye, nous avons des sanctions. Je crois peut-être nous devons être parmi les corps, la corporation où ils ont une discipline makasi na ba rigueur makasi, ils ont ba avocat. Alors, tu es bien makambo avocat et ko soukela. Très bien. Voilà. Réponse kana question moi. Mais na ngongo to ko loba dans la prison. Ya on a dit que autorité ordinale a kotia mutu na prison te. Mais autorité ordinale a na pouvoir. Wana dans na baro kuna na niveau baro to na ba règle. On a pouvoir en ascendance sur ba avocat mususu. To benga bango ba bâtonnier. Conseil de l'ordre ezali. Donc yango soki neti yo za avocat. Soko za avocat. Et que ngana za na problème na yo, na yebi sika na yo funda yo. So na yo fundo kuna ko za beaucoup plus na kati et puis to na ba nini ba condition ya ba discipline auto benga ba gamme ya ba blâme ba gamme ya ba auto zwaka na niveau akati. Quoi peut-être ego za la malamu koleka soki elekela ki ndingo wana pour permettre à ce que to bimisa yango libanda te. Moi ici je voudrais dire quoi? Je me souviens zalaki na chambre de conseil to fandi premier président ya cour d'appel moko na kotanga kombote a lobby oyo nyonso ayebi ki aza avocat le kaliboso bato baleki liboso ba avocat baleki bo oyo nyonso ayebi ki aza magistrat le kaliboso ba magistrat baleki liboso ale ba o ba tikali baba nani o ngai cordonnier o ngai maçon o ngai soki nani abi ali bino so bo libanda abengani bango nyonso libanda bakangi porte atuni batu oyi pourquoi na bengani bango libanda parce que tu as na chambre de conseil. Na chambre de conseil tonito bimsa bolumbu na biso. Bolumbu wana mutaza facile à koyeba ngo eza juge, eza avocat, eza magistrat. Donc il y a certaines choses où il y a qui eza propre ya ba magistrat. Il y a certaines choses où il y a propre ya ba avocat. Alors toko que nous détailler ba détail na biso et pas ba tout mususu. Là on a le que nous avons une déontologie na biso eza. Doit une éthique na biso. Par moment, je peux dépasser le langage. Par moment nako blessé yo. Involontairement. Et ce qui n'est dit, ok, ko funda ngai pa ya moto azana pouvoir ya yonanga, il faut citer makasi koleka. Voilà les comme na ko bakaya. Très bien. Fia Lungela tchela biso image ya Eliane. Ya point de presse na ye. Après tout de rozonga na mettre ya pour masoler dans les belés. Tchela biso image wana batala muke. Un pasteur, s'il est en relation, ne peut pas se permettre ya kosenga vidéo ya mutakala si ozo wana au sérieux. Osengi vidéo mutakala et belé, qu'est-ce que tu en fais? Il y a tant de vidéos qui s'est trouvées dans quatre téléphones mana o yemoko ala kisanga ya ba femme mariée, ba femme non mariée, ba sœur ya église, ba choriste, ba protocole op ba yebinga auto yebani to tika to mona na pe o ngamoko kutuna bana ko silikela par rapport à ba vidéo wana. Il le sait parfaitement bien. Alors ceux qui na moni makamabongo et sala kinga pasi na lala quitté toute la nuit j'ai prié en pleurant et des mots que j'ai dit à Dieu ça reste kakangana. C'est pourquoi na zoaki makaswana yo kende na justice parce que c'était aussi une atteinte à la pudeur. So bayebaki que nazo kosa nazo sala makambo po na buzz de na yo kaka po na soutirer bon non. Je suis en train de réclamer mes droits en tant que femme. Dans notre pays, il y a la justice. Boebi valeur et à moi si il faut réclamer le droit.
négociation et bandit to tikala koyo kanate parce qu'il fallait des vidéos y a démenti. Je n'étais pas d'accord. Ma famille et moi to boya kiango. En échange, les ala qui $10,000 ba pesa biso et puis ne bo monaki effectivement Eric Mandala a bengaki ou soit mettre ndé muta bengaki pour que ba yesanga que ceux qui sali yango dans un abacado auto réservé yo ya bien. Mais au fond de moi, nazo souffrir ma casse, na santé na ngamoko. Ça ne va pas parce que je règle 4 fois par mois. Comment expliquer? Donc je suis déjà une femme morte. Mon côté a tikali kosala déplacement. Nyoka oyo abata bagana na libulu aumelaka mingi kolega nyoka oyo akotaka na zamba na yebite wakotaka na mboka. Nyoka oyo abata magana libulu aumelaka mingi koleka nyoka oyo akotaka na zamba na mboka. Makambo oyo nako bandelaka yango pourquoi? Dossier oyo peuple congolais banda kozela toyebi te dossier ebatami na libulu ba griller photo komona oyo peuple congolais ya dossier oyo ya Eliane ba fait non na kotala ngo ekomona la kaka à peu près dali similaire na oyo ya avec Pascal Mukuna. Mais avec Pascal Mukuna dada na ngoko tokoloba na seperka. Pasteur Moïse Mbiye kino lelo yo azanaye. Maître Doli Mwanza collectif ya sika ya avocat ya wadaki ya kala da pena équipe sika. Ame koloba boye ko to sa commentaire de justice. Adana prison. Ba journaliste ba loba ya koloba kututi. Rapidement na lino ba mona ndeko ada pembeni na yo maître souffre mon emuke. Mwana mboka mote na yo. Mbote mopanzi sango ndeko Yves et puis mbote na bande kono subota biso bisika ba zomna banda kuna bango. Voilà et puis mbote na maître. Voilà. Très bien. Maître ndeko zo mona pembeni na yo yo. Komo na ye Yams. Mopanzi sango journaliste oyo ada ko sala ba émission na ye na niveau ya chaîne na média en ligne. Kombo na chaîne wadali ko sala kombo na ngo Vision Plus. Azali ndeko oyo victime ya plusieurs fois ya koluka ndeni ya kokanga ye. Ndenga zawana koma kokima. Vie na ye koma en danger. Na koyebiso déjà moko déjà zalaki arrêté na niveau ya commissariat provincial ya la police. To pesi mbote na général Silvano Kasongo ayebi yango très bien. Président ya ba journaliste ya ville province ya Kinshasa. Mwana mboka Jean-Marie Kasamba azalaki wana bandeko nyonso bazalaki wana. Bakangi ndeko wana elonga kombo na ye. Bakangaki ye tokenda kuna dossier ngo nini? Bakotisi ti na bakombo ya ba frère ya chef de l'état. Oh non, atangaki kombo ya boye asalaki boye. Mais to yeko landela dossier kino lelo yo ndeko wana batika ya kenda même pas na parquet. To yebite akomaki kuna ndenge nini? Mais selon les informations sur babendaki munoko na suka po abima. Baby c'est il ne faut pas mettre ta voix na dossier ya Pasteur Moïse Mbiye na Eliane. Ndeko azali victime. Je vous dis ba avocat bakangama. Ba journaliste bazala menacé. Mais on voit les autres bah se retrouver dans la prison tout ça. Na évité, il est là libre mais na tout ni na nous mettre. Pourquoi bon sali ko étouffer biso pour que tout bimisa ba vérité oyo population souci à population ba ko luka ba yeba suite y a affaire Moïse Mbiye na Eliane. Bon, ici je voudrais d'abord commencer par féliciter les chefs de l'État. Très bien. Félix Antoine Tshisekedi, son excellence. Il y a copé sabiso exemple il y a comportement oyo izalika ki ba comportement ndingo na ihutaka ipa batata o bazali ba o ba idika ki bana na bango malamu et oyo azali ko prendre engagement ya ko respecter ba parole na ye abisa bino que nous devons laisser la justice faire son travail. Moto les lois en prison Vital Kamerhe non de moindre un allié
un allié vraiment un allié potentiel ya chef de l'État en se basant na bakor et cinéma qui na niveau ya Kenya. Les lois ont un problème. Première parole ya chef de l'État bien que azayi ko éviter le 27 septembre 2019 na liboso ya TV5. Alobi que nous devons laisser la justice faire son travail. Donc so ezali neti bato mususu bazali ba président na baka mususu mais le téléphone ko sonner botika mona mbali wana azonga ndako. Mais bomoni chef de l'État alobi même eloko moko te. Donc voilà un comportement il faut ba animateur nyonso ba institution na ba service mususu tozala na yango. Aujourd'hui nous ne devons pas commencer à créer des problèmes pour tobundi sa volonté à chef de l'État. Volonté à chef de l'État ezali nini justice ezala pona mutu nyonso. Ça c'est important. Mais tant que tu as la justice, na ba couleur na biso, na ba tendance na biso, bozo aider chef de l'État. Ya on a lobby que botika justice à la musanango. Comment expliquer les dossiers principaux ezana nous na suite té, mais les dossiers connexes ezo zo ba lire moko incroyable. Ça je ne peux pas comprendre. Ça en tout cas franchement bofo nganga munoko té boka nganga munoko té na lobake nazo comprendre té. Et aujourd'hui population bani ko se plaindre. Il y a ce qui tout à l'heure, opiniocratie, population bani ko luka ko faire passer opinion na ye. Pas tout na question. Oh, bongo nini awa boye, bongo nini awa boye, bongo nini awa boye. Et ça déjà malamu. Ça c'est la prise en charge, l'auto prise en charge. Donc to luka tout possible que to tika ba dossier o efongwami et continuer qui neti na suka. C'est de cette façon que on peut sa confiance na justice na biso. Et aujourd'hui, nous devons cesser à retia ba pression d'en bas parce que hier c'était des pressions d'en haut. Likolo bengi. Ndena yoka mutu avec hiérarchie bengi totika dossier wana mais lelo na komo comprendre que mais komo ko utana c'est que peuple tolingi loko tozo ibate la vraie justice c'est cette justice au banda likolo et ko suka na se ou ko banda na se et ko matati likolo voilà ce que nous demandons et lelo ya ko déranger ka batu je ne vois pas les dossiers accessoires or moi je sais que l'accessoire suit les principales dossier principal yango tozo ke nango mais je voudrais insister ici pour dire que nous avons confiance à parquet nous avons confiance à justice na biso tonito perdre confiance té. Parce que qu'on perd confiance, ils allaient peut-être stratégie à l'adversaire pour tous assurer la confiance à la justice, pour tout comme on a bilobé là, donc vous allez kimia calme, tout le monde malé malembe. Il y a un moment même de Goliath to pays ça qui. Tu dis non. En tout cas presse bolim sabiso. Tu dis ça qui fait nanan. Tika koloba. Elle est toujours à Kinshasa. Non, tika koloba. Il y a un to ça qui. Très bien. Tu dis ça qui fanda kimia tika koloba. Tika biso to banda kolande la dossier na ndenge parquet azolande la dossier malé malembe. Mais ici je voudrais dire à tout le monde que ma ben abiso na niveau société congolaise actuelle mes amis. Kokabola deux camps. Quand il y a ba démon, na quand il y a ba centre. Yoda kanin. Naninga. Ils ont des gros dépend na bango. Ils ont dépend ben na bango. Et en plus parlant de nous, nous les avocats nous avons notre profession. Notre profession est tellement noble. Botika to sala musana biso. Nous connaissons quelqu'un. Oh les luna koloba Alamba, paix à son âme. Alamba zako menacé ba avocat. Batuno so bayebi na place Kalamba zalaki na mukonzi na ye bayebi. Mais avocat moko ayebisa ki Alamba zo carte de visite nanga. Mukolo muso ozana besoin nanga. Et lelo nazo bisa bino na histoire. Première moto oyo Alamba benga kitambo ya kokanga ye. Ezalaki avocat wana o atikila ki carte. Et l'avocat c'était lui qui avait appelé Monisco. Boyoki ke yo bakara Monisco kindai kuna mbangu. C'était l'avocat qui avait appelé. Comme bino bozala kaka, so bozana problème. Ozo soutenir cause na yo zo ba mutu na makoloté. Et que avocat au sala musane côté mususu bo komisi bango ennemi. Entre nous les avocats ennemis exact. Très bien maître. Mais malheureusement ba mususu bango ko sala embarquer na ba sentiment. Merci maître. Télévision da radio té. Ndeko yo boko mona oyo comme na ndeko Yams azali journaliste ya ba média en ligne comme ma chaîne na dans Vision Plus. Ndeko boko mona oyo ba lukai na ndenge nyonso. Po aya kutoa wana éviter façon to batamisaki pa kota wana Gombe na éviter makambo passe. Yango na ebisaki na bina ebo comme lelo to ko yamba maître Douli Muntu Lulu oyo pasali le ya ba avocat na ya collectif ya ba avocat ya Eliane yakana nu obengana koloba pe o pesali yo na kati ya motema obatami pe mingi ndeko mwana mboka maître yo wana liboso na yo biso pe à télévision da radio te to saka musana biso mais to lobaki au moins il faut to bimisa na ba télévision pour que ba autorité ba mona dossier Eliane ndega maître ko betela biso nyoka oyo abata magana libulu aumela mingi koleka oyo abimaka na mokili yango to ebisio
dossier ngo to komina ko lemba koloba ça. biso ko la tirobo ya noir poto ya to bisa ba téléspectateur bango moko basala lokola ba juge po mai bandeni ya ko condamner to pese maloba mbote na bande kono so batali biso awa et puis mbote na yo ngande kona bino komona nga Yams nazali analyste sociopolitique journaliste en formation contre l'immoralité contre les antivaleurs union sur makamba mabe to telemela yango en tout cas fermement donc to telemela ngo na ndenga ko sakanati makambo ndeko Moïse Mbie oui les cas qui na ba réseaux sociaux il y a pas trop longtemps ça date pas oui salaki nungu wa bandeko ba mekaki ko sala ngo ba analyse lokola pe na zabo ngo mopantisango na mekaki ko sala ba analyse yenge be na makambo yekaki na makambo to yokaki vidéo ya sextape ya ndeko Eliane ba feno ozaki publié par bandeko ya to bato baza aux alentours ya ndeko Mbie to mekaki ko sala analyse du gauche à droite ko eba côté négatif bo condamner et puis côté positif bo encourager les médias en ligne ils ont a vitesse moko pas possible et betaki monsieur Betty na 2 jours et Betty 100 000 vies très bien et zalaki na ba résultat na ngo to monaki à notre grande surprise babandaki da ko luka biso ba lukaki d'abord ndeko ngai nde mutu nazaki na victime ya accident moko zalaki na lemba surprendre ça sefu on a rataki na kendaki ko luka pe maître on a pesi mbote na kombo ya maître Sylvain OTT na kendaki ko luka eka pona poser ba problème wana tala na saki émission moko boye na mekaki ko sala boye mais ma grande surprise na komi ko zaja ba appel ba menace ba appel moko ekomi déjà ko localiser nga place na ozala donc ndeko mo ote ko benga nga nepsi na matonge après quelques minutes a rappelé nga isusu na ebiete matunga nga mena na matonge no mono ote nepsi na bio ozo benga nga po nini na zayi jana lemba maître bisinga OK dans ces cas yozo nga nzwa transport au commandant tant on a meka na prince wana ba raté ko zwanga wana na pusani muke voiture mo ya e matisanga liko na koi na sena koti na sa remorque c'est Dieu était bon nazaki na lemba fief na nga en tout cas et lo kamabe za quitté na komi na hôpital à Kimbangiste na Butu vendredi na ngona tongo ba enlever ndeko elonga yi azalaki pe parmi donc izalaki ngai na gauche yi na droite to bande ko lobela ba elonga pe journaliste elonga pe ndeko journaliste to lobela makambo ba efeo elekaki na dossier Eliane na pasteur Moïse voilà exactement très bien et tout à coup ndeko yeko tala ngai na hôpital ayisinga ngana kei na zo sala émission mo na ndeko chic mukadi na matongi na porte rouge place moto wana ko kutana ko bimaka ndeko abimi akomi na porte rouge mbala moko voiture immatriculée ba juillet ba kei na e porté disparu kobenga nde baye kobenga ndeko chic ba bisi ndeko chic akende kuna po yaza lokola président ya dynamique na biso to akana ngo ya ba journaliste après Saline kokoma komi kuna nde baye bisi ke ndeko elonga aza awa ngana o mituna ba question liberté d'expression le lieu eza wapi biso to na rendez-vous auto signa biso ba journaliste biso ba pandisango na bato bataka biso na banda mais comment journaliste a komi ko banga ko pesa information o eza vrai parce que eza na entre guillemets s'il faut le dire mais noir moko eza na ciment to mais blanche moko eza na ciment ko lobake soki o lobby bakokanga yo journaliste a komi na bokebi nyonso. Très bien. Il n'y a pas trop longtemps, je crois, presse en ligne, tous les médias au pays en local, comment on a qui poursuite éléments non identifiés. Oh, ngai moko na longwa ki nanda kunanga na se déplacer na vanda place mususu bande ko ba olandila. Oh, elongia ndeko moko na moni yango na avenue ya comment on appelle ça? Avenue yango za sport, je pense que ça vous. Na kine makamoko kuna. Même elongi wana na yo mona musu se matonge côté à Oshu. Même elongi wana na yo mona musu avenue nanga et comme suspect. Mbala moko mutu moko ayebisinga abi na yo ki ba oluka journaliste na avenue na biso mais bazo meka ko identifier on dirait que bazo tâtonner un peu na tu dois être un peu prudent na ngana ndeko wana abisinga na tunya ndeko ngwa ndeni ameki ko décrier ngai ameki ko l'accent ko ngunda zaki na bi sûrement eza ndeko ngape na monaki. Très bien. Pour ne pas ko tchaka ka fardo côté na bango ameki pe ko sa analyse côté na nga je me suis dit mais particulièrement to pansaka asango so il a eu problème sûrement et outi côté média mais côté média on a bandi otala pe ba makambo ngana ba propos ngana tenaki na média
ba embeli na biso to ba image pour la rater hein, surtout il y a YouTube ou il y a internet et tika la raseko na seko. Donc ezali même 6 ans 7 ans. Et goza makambo yo lobaki lobby ba ko molandela o lelo. Makambo lobaki msu ina ne passé ba ko molandela o lelo. Ameka ko luka koyeba fin de compte na eko zo quand même source na ngoti. Donc eza moi pas ndeko Yves bandeko na ebité eza lelo makambo ezo sama lelo média ekomi menacé na ba menoir na ba kosima mokonzi tel était koloba komba mokonzi tel était raison pour laquelle au moniso ekomi même na place mo na tala na tanga comme maître na comme bango tanga comme maître. Très bien mon ami. Voilà. Merci beaucoup na éclairage télévision dans radio te balandio ba autorité ba rolanda yo tout ça pena maître. Ah maître na ebité na o nyoso ndeko lobi poto komi kokuma na suka. Maître. Lelo yo population rolanda yo okinde ko denga lobi. Média menacé. Ba bino bato ba avocat pe to yoka oleba memayo koto et pas ya bâtonnier koto to yoka ono muto se retrouver directement na maboko ya ba magistrat et puis à se retrouver na prison. Yebisa biso maintenant nini to yiko zela na dossier ya Eliane na pasteur Moïse Miye parce que yango nezali à la base ya makambo nyoso tokoyoka tokoyiko c'est la nini na dossier Eliane na Moïse Miye dossier sili ou bien total toujours l'espoir un jour to retrouver bango devant na audience oyo dossier ngo tokoyiko si la peuple congolais ba moto azala coupable azala condamné. Bon na yebisa ki au départ que dossier dès lors que commis dès lors que commis na tribunal répressif c'est-à-dire le parquet mutaza na façon ya giraka dossier donc nazo insister na batu nyonso ke tozala na kimia tokoki kokende na yo na hôpital tobela maladi moko mais docteur na biso kaka moko wana akopesa biso ordonnance ndenge moko te akotenir compte ya misusu non atali dossier ya Moïse Miye atali dossier mukuna atali dossier Moïse Miye batu bazala calme bazala tranquille topesa confiance na justice na biso topesa confiance na justice to se décourager te. Très bien. Dossier à niveau parquet, ba instruction ils ont continué, na ba ki ezali inquisitorial. Ayebi o yazo sala. Et puis to kono tout na magistrat te lobby ni sikoyo. Pour magistrat na temps na yo yazo sala là, na rythme na ye. Parce que aujourd'hui dossier ego za la fixer na niveau tribunal. Il faudrait que magistrat na makamunyo so ego permettre ye à ça acte d'accusation. Mais so to ni to presser magistrat na tinate donc tous à la tranquille. Et puis au moni so qui ba instituer un système ya ba man transactionnel. Na niveau à la police, tout na niveau à la place mususu, c'est pour ne pas que ça va parquer. Aussi parquet azaka obligé à cause dossier nyonso ko fixer. Il y a certains dossiers précis là. Mais le vrai problème bizarre pour moi il y a ba approche. C'est ça le vrai problème, il y a approche. Tous les dossiers tout comme ça on dirait dossier moko sentimental. Et comme on dirait dossier moko il y a défi, non. Dossier ça dossier. Il y a ba client, nous sommes là, on a procédure ni tout ça. Vous comprenez? Il y a un autre dossier qui pas battu sur qui n'y ça. Par rapport à l'écambo ya ndekonabiso, mon frère, vous en avez ba nini ba ONG, vous en avez makambo belé ba corporation na bino izali, il faut pas bango batelema. Ba on se laisser faire à un certain moment batelema. Parce que eloko etikali na batu. À part justice. Bakangi mettre doli mwanza bino bo telemite bongo kaka. Non, je voudrais vous dire, non, na dit OK. Ndekonanga, ne vous en faites pas. Il y a un travail de fourmi où ils ont ça à niveau de l'autorité ordinale na biso. Que je ne peux pas commencer à vous dire. Travail ils ont ça. Très bien. Kokanga avocat ça bien, mais kokanga avocat ça ngambu. Avant et pendant et même après, ils ont ngambu. Voilà, et comme nous sabino ka yango. Donc pour nous tout simplement que boza la tranquille, même les Cambodgiens Biadoli, les confrères d'Oli, ils ont ba démarche ils ont ça à niveau ya corps na biso. Mais moi je ne n'ai pas l'habitude de ko bimisa ka makambo zo na niveau ya corps te botika corps na biso ba autorité na biso bazo yoka bayebi bazo landela yango et puis ekileti na suka. Alors parlant ya ndeko na biso, oui ça ndeko na biso que il est important ndeko na biso porter plainte contre inconnu. C'est important porter plainte contre inconnu et surtout que vous avez identifié, vous avez la facilité à identifier déjà parmi bato bazo landaka yo, oui vous identifier bango déjà bien et vous avez là porter plainte contre inconnu. Les gars musu na ngoza a regret zani. Comment voudriez-vous enlever mutu o bazali o doit se sentir menacé? Mais tant bon enlever na ba pratique besoin enlever les wana à se retrouver dans bureau officiel. Est-ce que vous normal? N'êtes-ce pas compagnie souci nanga? Gana oyo te ozoyo ka muso comprendre te. Na oyo ka souci ko? Comment
bo enlever mutu. OK? So bo enlever mutu ni to mona na poto, to enlever ye to sengi bino $1000, to sengi bino ndenge musu yo sala niveau ba est. Ça on peut comprendre. Mais ba enlever mutu na ba condition bo enlever les wana, mais mutu wana se retrouver na bureau à l'état na biso. Parce que ba bureau à l'état. Hein? Très bien. Siko beaucoup expliquer ngani. Procédure ni bo salaki. Merci maître. Moi na mboka pesa message à Souka to ba comment ça aussi. Caméra dans liboso na. Moi je dirais l'immoralité nous sommes tous contre ça. Très donc l'immoralité les lois yo moni bande ko mona makambo mama seki à affaire à violo ndenge les kaki en tout cas biso doit contre yango. Et ça pour tout est parce que bande ko musu ba traiter biso pe même monter mama be ba journaliste ba pandisa ngo ba contre ndeko mbiye ba journaliste mususu baza pour mbiye non toza contre ndeko mbiye te. Par contre to luka ba vidéo oyo lelo to beti li solo etikali to beti li solo musu otala ki yango apo simplement on a téléphone na yo mais etikali na ba YouTube Elia na kokola, Elia na kobota, Elia na zana bandeko o ba vidéo ekotikala pour l'éternité peut-être na ba YouTube. Bana ba kokola, ata bana Eliante, ata bana biso ba kokola lobby. Ba kotala nidité ya jeune sœur na biso, c'est pratiquement inacceptable. Par conséquent, il faut condamner cela sévèrement. Donc ceux qui ne combi pasteur Moïse Mbi a dali scène dans ces dossiers, au ça la peu émission pour que on la population exactement comme ça la émission le lenge bandi ko bataka biso na ba médias en ligne to ça la émission pour dire que de kombi azaki innocent na makambo yo voilà mais si réellement que de kombi aza vraiment na problème na kata effet oyo ya makambo Eliane onidité na ye sambo ki batu nyonso batali yango que la justice soit faite mon frère. Très bien. Exactement. On a un problème privé tena pasteur non ngana yebi kutu d'ailleurs même si te betel na kota yango na téléphone na ngana caméra cachée une seule fois ba menasanga kuna journal kendaka koyoka koluka ko samba investigation on la quoi journaliste investigation. Très bien. En dehors de ça na yebi Moïse Mbi te de vie même ndeko Eliana bande rota ngana ndako na yebi ete de vie. Très bien. Donc une fois na moni ndeko Eliana dans la conférence de presse ne oyo akute ko sala na je crois na salon. Avant wana na yiba ki ndeko Eliane te. Il y a certaines personnes qui disent que aliembo mbongo ya ndeko Eliane. Non. To sala média et loko to dénoncer na TV, to bosana ke c'est possible ce to tiki yango lobby est revenu na famille nanga. Lobby est revenu na famille na yo, lobby est revenu na famille à maître. Mais tant to dénoncer ngo boye, bato bazali na droit ya kolandela yango lokwa ba avocat lokwa ba magistrat lokwa la l'état na biso faut balandela yango sévèrement de ko Moïse Mbi, ceux qui vraiment za fautif na makamona ba arrêter. Très bien. À quel point tu as revendre la liberté? Pour finir, à quel point tu as revendre la liberté? Il ne faut pas dire dossier dans l'été qu'on fera. À quel point tu as revendre 20 à 30 ans? Il finira toujours par Koyao. Ça fait très mal. D'ailleurs, pour clôturer, l'obito et les kia ou ajo bakangi pasteur mukuna. Tozoa qui caméra na biso kiti na terrain pour na rolakisa. Bateau ba otap sur na bandaku. Comment makambeye les na terrain? Bandeko bazaki dessus au monde que et affaire ya ndeko Eliane Nambiye et umeli bakanga de kombiye te batika ekara bolo kwa mutasala eloko te mais ye bazaki zena ba viol mais comment ya ndeko mbiye ya ndeko avec mukune ye kaka lelo mbala moko et tomoli maboko yango de to sukisa moi mituna na biso na ba question de yango de to clôturer mission na biso na maître Doli Muntululu. Maître Doli Muntululu yo chaka micro na monoko mais tombo le biso atalo boko à gauche pour ça biso plaisir. Maître Yebisa Biso, est-ce que tout dans l'espoir que Maître Doli Mwanza a robima et père Ozonga et Tumbao et attendant un dossier Moïse Mbi et Naïlian? A Ozonga, à Kubima, parce que à Salaki Moussara Naye, s'il y a un problème entre confrères, nous avons un juge naturel, juge autorité ordinale Nabiso. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que tu as un désespoir qui a Kubimate. Na souci à peuple haut tozana yango population ba kotala biso ki ndeko journaliste ndenga kolela ndenga koloba souci pe population kolanda biso opinion publique bazana besoin kaka bayeba suite fait ya dossier yo olobi na bango nini. Bon na ebisi bango que nous tozoli ko aborder aspect moko aspect mœurs yango ni to aborder plus na ko pesa bin exemple muke ya vidéo ya pasteur Mukuna. Est-ce qu'il y a solo pasteur peut se permettre de yemoko azo vidéo na publié yango? Est-ce tu peux d'abord question mususu Eliane ko se permettre de yemoko azo vidéo na publié yango? Est-ce pasteur Mbiye
est-ce que akozwa vraiment kilo courage ye moko azwa vidéo oyo ezali compromettre ye a publier yango? Non, nous disons qu'il y a un nouveau marché oyo ebandi kosalama ya bapublication ya baimage obscène, wana mpe eza infraction. Ezali infraction parce que dès lors que ozali auteur ya publication ya image ezali obscène ozo répondre te, donc c'est que yo faino tranquille parce que musuba ba ko répondaka yango tolobi ke tolingi tolanda aspect moral, aspect mœurs, toyeba nani oyo a publier ki image wana, même ya mukuna, même oyo ya mbiye, nani a publier ki yango na intérêt nini. Voilà aussi aspect tolingi tolanda pe yango. Très bien, tu donnes la confiance à justice. Merci Fia Lungela, merci na DG, merci na équipe Nyo surtout ya technique na Ndekomar là. Lelo ezalaki émission tozaki na ndeko ya Goyamba maître Loulou, je crois boyo ki ba vérité nyoso na o etali dossier pasteur Moïse Mbiye na Eliane. Boyo ki ba vérité oyo ndenge koleka na kati na suite ya arrestation ya maître Doli Mwanza. Toko senga la justice basala musala na bango biso awa na télévision tozali kaka balobeli ya peuple vérité yango nde o population bakozela o etali dossier pasteur Moïse Mbiye na Eliane esukata la kola dossier ya Mutumbu ya pasteur Mukuna na Mimi Chibola ekozala bien quand même tine bako fixer ngo na tribunal to kapé dossier ya Moïse Mbiye na Eliane et ça la fixer na tribunal en fait que biso et puis na monde momato dans la confiance la justice na biso. Merci mingi na ministre ya EPST Willy Bakonga, merci na prophète Mathieu Mushiko oya ko sala musala ya kitoko na enseignement. Merci na Mami Bito Takayembe na fondation Pierre Kangudi Ambai totiki bino nde tokutana na mikolo ezali koya kimia okati ya mabota na bino. TV Zali radio te ba dossier oyo goya tozala toujours censé ya koloba awa liboso ba télévision. Merci totondi bino botonti.